Les pouvoirs en marche. Boni. Malamu na ngolu ya tata Nzambe ndetoza na kati ya bomoi. Très bien. Les pouvoirs en marche, les autres qui est bien. Très bien, les pouvoirs en marche toza toujours na kati ya préparation, o toza ko préparer, tozola la tozola muka. Tozo préparer ndenge ni to ko reconduire président Félix Antoine Tshisekedi na 2023 parce que président de la République azali na makanisi malamu ke mboka ekende liboso et azana vision moko moderne, azana vision moko yamala moko na mboka ke liboso et c'est pour cela nous les pouvoirs en marche tous allés toujours na simane pour to reconduire pour to PCP majorité dans le parlement. Est-ce que le pouvoir en marche dans la place dans la ville à Kinshasa? Est-ce que Bozo Yokana, activité, réalisation, je ne sais pas. Non, non, question. Dans la télévision. Non, non, question, nous tournons plusieurs fois. Mais oui, mais oui. Il y a siège place Zali. Non, 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 est-ce que Bozo Yokana, Bozo se faire sentir au travers la ville? Tozali na ba installation, tout est que ça la dernièrement, ah, côté Mbinza Pigeon. Tozalaki. Bah, image est à la rater. Yo moko za ko si place aux journalistes aux kata groupe aux mona ko de image mibili. Oui. Ba installation salemaki na Kalamu na Mbinza na Nsele na Kinkole na Plaza pe kuna na Ipene na Lingwa la paix également na Barumbu pe na Mongafula. Toujours préparer terrain na ba province tous allez pe ko kitapoto préparer déjà terrain tout ça la population bazala ozage pour na to reconduire président Félix Antoine Tshisekedi parce que azali kombati makasi pa na bato bazo combattre ye na lisanga basangani o bazo combattre bazo bundisa ye kimboke ke liboso bazo bundisa pour musala zo sa ma bien te ou comment bazo bundisa parce que azana makanisi kimboke kende malamu mo itango ye ko tela bino babengi état de droit. Natangwa Kabila bato bandai ko iba mbongo, bandai ko détourner état de droit zalaki. Lelo bazo ibate. Bazo ko iba état de droit zo kanga bango ba ko zo kisami solo l'état. Bozo mona ngo. Te bazo bi ma père. Bazo bi ma so ki ba. Boto lo ba le tombeau est vide. C'est pas John Kabambasa. C'est kana bisayo. Omoni prison zalaka centre ya rééducation. So batini yo prison za te ko kufa. O kufa te e kende ko éduquer yo. Oma muntu nyonso ayiba. Soka kele au prison kabimbe ebi kabanga ko iba. Oh assure. Oui, on a ça sûr. Prison le comment nango luxe chambre mbetu TV marambo tout téléphone basi mwasi. Non non, prison ezali. Bon peso songa tende kwa ni. Prison ezaboye soki bakangi oke prison oke ko kufate. Bakende ko kosani ko enseigner yo. Keno loko salaki ezama betango zo bi exemple ka kulutu nani Jean-Pierre Mbemba. Tanga kenda ki CPI awa. Yo quand on m'a dit que non mais moi n'aime pas changer. Jean-Pierre Bemba makamoni nyo se changer. Au moins que l'autre esprit à Jean-Pierre Bemba des salaki. Nandenga kendaka CPI nati tawa bimi CPI. Au moins dit que non boloko ya enseigner. Mutu so ke boloko tango bimi ya enseignaka mutu muta sanja mamoko statut ne pe style nae. Tozonga oba okota prison na régime oyo. Bango tu bazo bima. Est-ce que mbongo ezozonga na kesa l'état? Bazo yi bambongo. IGF azo sala musala na ye. Azo sala audit. Et justice azo kanga batu azo tinda bona prison so kilo batu babimi étant de justice mutezo sa musala justice est indépendante makambo justice biso toko kota ngote bazuzu nde batu basala ka musala so ki bakangi yo ko yiba keloko sala ki boyi yeba yango ke zuzu so ki atindi yo na prison so ko bimi c'est-à-dire que non bango batu bakangi saki yo bango batu babimi so ça dit que non ba moni que non muto aza innocent muto manda bakatela ki ekoki nde abimi au moins que na temps ya président Félix Antoine Tshisekedi bato ebele bazali reversé na tanga Kabila to ebaki te ozomona na tanga Kabila to ebaki te bato na tanga Kabila bandai ko détourner bandai ko iba bandai ko sala de n'importe quoi mais na tanga Félix Antoine Tshisekedi mibi nyonso ba cravate rouge babimi ba mo libanda mibi babimi libanda mais mibi nyonso wana babimi libanda na tanga Kabila to ba ngote est-ce que ba monta to ba ki ngoli susu to ba ki ngote mais na tango ya Félix Antoine Tshisekedi to komi ko ba monto bazuiba exemple 25 millions 30 millions 57 56 000 sauf qu'il y a toujours des arabes millions ba millions ba un ba DT mais na tango soki que non ba reverser mutu ko iba ki autant
tandis que natango ya Kabila tokoloba te parce que Kabila bapiyaki yango baminere bapiyaki nyonso. LPM, qu'est-ce qui ne va pas dans la ville à Kinshasa selon yo? Bon, na ville à Kinshasa oyo ngai nazo remarquer ka ba policier baza na tracasserie moko non incroyable. Très bien. Bazotia population molunge. Mais président de la République, le peuple d'abord. Le policier, bazalaka na pona ko sécuriser peuple. Mais dans la londeni ba comment le kosa la tracasserie na peuple. Ozomona. Pona peuple. Dans la lelo ba policier ba okanga ba moto. Ba keti ya batu. Mutu abima ki olukela mwana na mbongo yo bandi ko kangai. Obandi ko sa tracasserie. Ya ona sengi na gouverneur ya ville. Gentini Ngobila. Pena sengi na général Kasongo. Ba policier na yo a ville à Kinshasa mon général Kasongo. Tracasserie ezali epai. Ministre intérieur Aselo Okito. Ba policier na yo bazali kotia population mal à l'aise. Bazotia population mal à l'aise. Et c'est ça. Image na tongo ya. Voilà. Wana salemi awa na Itaga. Ozomona. Kaka awa pembe na Itaga na Rai. Non lo akalu fungu. Oui. Itaga na akalu fungu la metala nde na mona ona bilili. Policier azali kotia population na kasa tracasserie. Mon général Kasongo tala ba policier na. Mon général Kasongo tala ba policier na yo. Ministre intérieur tala ba policier no tala ba roulage. Na Raya na Itaga tebe na Raya. Mais oui. Ozomona. Itaga na Rai. Eza pembe na akalu fungu la. Mais talande bazo ça tala vraiment. Talande bazo beta population. Yango na sengi na mon général Kasongo identifier ba policier oyo. Bakanga baba ke auditorat. OK. Bakanga bango. Parce que policier ça la kapona ko sécuriser population. Mais ta seconde comme ko tia population mal à l'aise. Ba mauvaise réalité avec la Kinshasa. Ezali mabe. Ozomona. Yango na sengi na mon général Kasongo. Pourquoi comme à 17h comme à identification salema ba policier bakanga bango bakende kuna na auditorat bakena kata auditorat trop c'est trop wana zabu bazo fingisa image ya mon général Kasongo bazo fingisa image ya ministre intérieur Aselo pour makambo bazo salo général Kasongo azo courante Aselo ministre intérieur azo courante ozomona tande bazo bebisa image ya fila Kinshasa yana 17h juste non 17h juste comme à tête mon général Kasongo kanga bango ba policier oyo bakende ba yeba soya boloko. Très bien. Nino décide de loi. De la loi. Merci beaucoup. On va également commenter ces images avec John Kabamba parce qu'il a vécu. Alors, Nani LPM Anissé Loleka Kabunda Kimibino. Non, Kabundi. Oh, Kabundi a kokima biso. Non, il fait la Kingaba. Voilà la réalité avec la Kinshasa. Non, tika na bisayo. Feti. Non, obenga kinga ipona répondre makambo ya. Répondre. Jean-Marc Kabundi mutazwaka ye oyaki ko adopter ye. C'était Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est normal. Aki ko adopter ye. Oyebi ke Jean-Marc Kabundi akosaka kutu Etienne Tshisekedi wa Mulumba identité na ye. Ki akosaka ke azali Katange. Nzokande aza Katange te aza mutu ya Louise bangona Denis Esanga baza territoire moko Kasai. Na Kasai. Akosaka ye. Pe kombo neza kakutu Kabundi te. Eza Kabunda. Akosaka le père. Akosaka le père. Bon. Discours na ye wasala kilobi. Bon, na benga ka discours parce que la conférence de presse. Oui. Waza ki face na la caméra. Oui. Non, il point de presse. Point. Non, benga pain. Eza pain de presse asala. Continuez. Pain de presse wasala ki lipa wana wasala ki wana lobby. Ndenga lobaki makambo ya les jouisseurs. Yé Jean-Marc Kabundi akoloba na président de la République non, oh non, régime aba jouisseur. Soki azoloba ke régime za régime aba jouisseur. Yenda zali le premier jouisseur. Aboïte. Est-ce qu'on dit maki? Atangeli bino. Tika na tangela o. Jean-Marc Kabundi tango ayaki na IDPS. Ayaki ndengeni. Akomi secrétaire général ya IDPS. Akoma kindengeni. Ayeko koma na pouvoir. Akomi ndengeni. Nazo sa musalati. Na toi vice-président national. Non, tika na to ba vérité. Rapidement parce que na sisa. Hier zolo ba que non régime aba jouisseur. Na 3 ans, soki 2 ans.
ndako ya tongi na Kingabwa wana atongi yango na combien liboso bolobaki yango no tika to ngana lobaka luka ba image mona ngati ka défendre Kabundi tema ka mususu so ozo sala malamu na ko défendre so sala mabe na ko défendre na mabe na ko iso kino iloko za mabe na ko défendre. Très bien. Ndako atongi na Kingabwa alingi chef face la audit to yeba salaire na ye ya député banda futa ma combien pour atonga ndako Kingabwa. Ça c'est un. Deux, stade oyo atongi na Kingabwa oya pesa ngo Etienne Tshisekedi wa Mulumba stade wana mbongo wana azwango wapi? Okay. Ekolo akenda kotonga kuna na Kinsenso mbongo wana azwa yango wapi? Tala kutu président de la République a eu pouvoir andimi kovana na ndako 3 chambres salon 3 chambres salon mais ye Kabunda kenda kotonga ndako ba ministre mbongo ngo azwango wapi? C'est le premier juillet na kati ya pouvoir na biso etikana notikana biso sport réalité biso ba combattant ti lelo nous sommes des licenciés Kabundi azalaki vice premier président ya Assemblée nationale biso ba combattant Kabundi atikala pesa biso misala te apesa bongo président vice président apesa la musala yoka sikona biso azaki président aya IDPS akokaki ko recommander biso na société nyonso ou na entreprise nyonso bakozwa biso apesa biso misala te apesa ba combattant misala te apesa famille mwasi na ye ba beau-frère ne ba semeki ne ba connaissance na ye combattant moko te ya IDPS soki bakoleka na ndimite ki bakoko mata 5 o Kabunda apesa ba misala et pour na ko bisa yo ya zolo ba lelo que jouissance na son soka lo momuki ye kutu ba noma ye président aye IDPS aye baka ke non ba violaki statut IDPS ke ba nommé président aye mais aye baki ke na statut ezali strictement interdit bongo faute na ye zela na faute am noma ye siko zana bisa aye baki yango na kata statut ke non ezali strictement interdit et ce n'est pas prévu que nazala président aye andimaki yango pourquoi il fallait dénoncer yango que non na statut ce n'est pas prévu na boyi soki andimaki c'est-à-dire c'est un juiceur. Très bien. Pona kata isusu makambo ya rama ya ram oyo alobaki lobi akendaka bisa président de la République azalaki accompagné ye na chef du gouvernement Sama Lukonde na ni ministre Petentik na un expatrié français tango ya kendaki kuna na oya soit disant ndenga zoloba soit za soso za lukuta aloba kende ko yebisa président de la République ono président de la République makambo arama wana tale zabo peuple azo souffrir tango aloba kikuna soki boyo kanité alingaka sani alingaka songa a expliquer na base parce que yé tango président de la République kuna na Genève baboya ki ko zoyer comme candidat à opposition Jean-Marc Kabundi abengaka biso ba combattant asali discours matinée politique alobi tozo senga na président de la République a retiré signature na ye azongaki na peuple azongaki na base mais wana zonga yité zoka siko ayebisaki président ayoke la base siko tango yake kuna na oya ake ko bisa président de la République makambo aram ndenga zoloba po nini soki bayoka na kite akokai ko zonga na base te ko bisa biso ke non makambo aram wana ezabo lokola lobaki yango te tango azalaki na président vice premier président Assemblée nationale azalaki pe président ayi IDPS lokola lobaki te c'est-à-dire ye na copie ya ram wana azalaki na kati abandaki kozwa 10% na ye lokola moni ke non azali suna ba faire te ayi kokosa biso akokosa biso te biso toza peuple o toza déjà éveillé akokosa biso ne loko moti. Très bien. Peine de presse sur ça qui en a. Tozo sous Nathan en moté. Biso tozo préparé. N'engeni to reconduit président de la République. Et l'on a conseillé non. 30 secondes. Et l'on enseigne à 30 secondes. Président de la République. Batunyon sous bazana kata union sacrée. Kokanisate ke balingio. Kokanisate ke balingio président de la République. Bayona ba olanda ba intérêt na bango. Et 2023 monsieur le président de la République.
nasengi yo moko s'impliquer étant que garant de la nation. Kabila salaki yango. Ngape na osenga na président asala eloko na osala, o na osenga. Eloko nini? Eloko epesaki Kabila majorité na parlement, ezalaki ba mouvement na ba association. OK. Biso pe LPM le pouvoir en marche. Tozo senga na président de la République. Ye moko a soutenu ba mouvement, ya na ba association, ya ba différentes provinces ils ont soutenu yé. OK. Ouais, ça peut ba cadre na bango baza ba to IDPS. Donc la biso ba mouvement LPM, toze belé, ba vision Fati, ba mouvement zebelé, ba mouvement se transformer parti politique. Tokende to préparer terrain pour na président de la République na ba province d'origine na biso. Et à partir à Wanande président qu'on soit majorité propre ya yemoko, on a problème aux arrêtés. Mais ceux qui va mouvement dans l'association, tous a transformé en parti politique, tous a les plateformes, mais c'est le président de la République. Naye Bissio, toko zonga lisusu kana pouvoir ya coalition, makambe kozaka bloqué, wana ba mboso bakozala, ba Jean-Pierre Mbemba bakozala, ba Fidese bakozala, ba Moïse Katumbi bakozala, Kabila pe kutazana kate union sacrée. So Merci beaucoup. Kabila Zali. Merci beaucoup. Nani Jean-Pierre Liaou, ministre en fonction publique. Aza mutu pe perdre non? Pe perdre ba pese ministère ya fonction publique. Yango na sengi na président de la République. Fati Beton. Yo moko zwa makambo yo. Amen. Nous sommes derrière vous. En 2023, nous sommes préparés à pouvoir parce que nous avons Merci beaucoup, Anissé Loleka, les pouvoirs en marche. Merci beaucoup d'être venu. Merci également pour ta colère et la sainte colère. Hein? Non, et c'est moi qui dois la vérité parce que Kabunda Bande Koko Sabato, c'est lui le premier juicière. Après ça, ils sont combattants Misarati. Merci beaucoup. Atonga Banda Kunaye, c'est lui le premier juicière. Merci beaucoup. Anissé Loleka. J'ai la linguette face à l'audit. Très bien. Merci. Et comme moi, je sens c'est Mikolon dans l'actualité. Merci beaucoup, Anissé. Merci d'être venu. Merci. Tout le monde est très, très prochainement. Alors, avec les 15